koinda. Botuninga te, bana poto, site sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Boss abonné. Ebele. Kikaka leri nyosho. Kikaka. Mopepa sika. Tolima mopepa kalate. Mikolo, solingi osabone. Obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV bokomona maijani. Wana bakataka te. Ngonga nyoso bokomona maijani na Kilongo TV. Wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa akaba viko le kabatunyaso. Kilongo TV bisous bye. Bana poto bana partout bande obalanja Kilongo TV mbote na biso mbote sike zwami bino. Lelo toza awa na pasteur lité ya kanda tokobeta masolo ebele. Pasteur lité ya kanda a fâché na ndenga mabe. Qu'est-ce qui se passe avec Pasteur Te Akanda? Azo fâché nini? Balobi bakomi ko pirater Pasteur Te Akanda bakomi ko pupula ko finga Pasteur Te Akanda sali nini? To beta lisona. Pasteur nini atelemeli Pasteur Te Akanda? Ba pasteur wa boya ka vérité. Tona Pasteur Te Akanda to beta lisona to zo accompagner boka mate tona kaja mutuka. To kotamula Pasteur Te Akanda et ça m'a bien. Bonjour Pasteur Te Akanda. Oui, bonjour Papa Rabi. Tata Zobate la biso. Ndena sepela ki journal lelo par rapport à ma bongisi ankolo. Tika eleki la ngai na modeli oyo. Bon. Pambate atinda biso na mokili pambate. Na lobaka boye Papa Rabi. Bokuta nyoto kutanaka. Koloba o tozoloba boye na miswa batu. Eza bobele nzambe. Amen. Pambate soki ezalaki nzambe te. Mais bokuta ninga kezala te. Ça c'est vrai. Nakanisa ki munena nzoto ekobatela ye ebatela ye telola za na samabele. Nakanisa ki mungongo ekobatela ye ebatela ye telola za na samabele. Nakanisa ki bilambe ekobatela bango ebatela bango telelo baza na samabele. Nakanisa ki bote mbongo tope mapango ekobatela bango tope kibokonzi ekobatela bango. Mais le tomo pe ba pasteur pe belé ba kufa. Oui, bedi na bala ba kufa na boite papa. Kote ya ozomona pe tote yaka ebatela kate. Mutu abatela keza bobele nzambe. Yesu masia. Na sepela kasoki tokutani boye. Na lobi te. Yawe nzambe. Merci ningo zo batelela nga Papa Rabi. Amen. Merci ningo zo batela nga moko pe. Ataba musicien o bakufa bakenda. Mais na kumisaka pe nzambe. Ndinga zo batela di cap la merveille fali pupa. Ndinga zo batela Feregola moto ayambo. Ndinga zo batela Ngama Makanda Yantone le roi de la forêt. Mise mukili. Oui papa. Bangonde musique profane makasi. Yoyoka déjà musicien moko. Ya mokili akufeli basi misatu. Na monate. Inos bi otangi ete. Nzambe tate ya likolo apambola mwana oyo. Ah! Innocent. Tata pambola yo. Ozobeta mabe, boum. Ozobeta mabe. Ouais, na ba pasteur pe bazobeta mabe. Na ba mission chrétien. Ah, bana na Nzambe. Ah, Innocent Nzamba pambola yo. Nazosepela beti yo pe bafuta. Yo pe bafuta yo. Yo pe bapesa yo. Eza oui. Eza matia mobimba. Innocent oza ya Nzambe. Ateye loka malonga te ana posa ba pese $50 muyibi mutu alukuta escroc. Innocent félicitations na sepeli na mwana mwaso Innocent mwana mobali papa mwana mobali bano bakombo na bango ekima kanga makasi nzoka za mwana mobali ngana zolo ba mwana mwasi. Innocent félicitations na mayele ngai papa no molimo pasteur lité ya kana na lobi oza ya Nzambe. Oza papa na molimo ya wapi? Innocent uta Goma yene awa. Papa ata uta Goma c'est facile pe na koma papa na ya molimo. Tango luka kanga yo zalaka te.
Boningo papa Rabi. Mais makambo ya yemba binde osano musala to limba futa. Kasi te. Yembeli ba pasteur. Alobeli église ya lelo. Oh, innocent. Soki yo moko tango yembaki nzembo yebaki te. Oyembeli ba pasteur. Osali eloko te. Oteyi mate ya malonga te. Yo pe ba pesa yo. oh. Mosali na Nzambe. Évangéliste muyibi. Prophète ya muyibi. Osali eloko te. Mate ya malonga te. Yo pe ba pesa yo. Yo pe ba pesa yo. Ah. Tata pambola. Te yango te to elia to sola makambo na après pasteur te akanda. Obengo lobi ozoki eta la bana bitike. Ozoki eta ba orphelin et na ebite to kende nanu bon to solo la sima ou bien to sandeni. Papa Rabi. Camion suka kawa? Kokoza mama msalo azisa so ba camion suka. Ah donc camion suki a photo kita makolo. Toke makolo tikuna. Orphelin ya mama Marie. Ya solo masima. Papa suka. C'est bon, zela pardon. Zonga sima. Nazana makasa kotindika mutuka te zonga awa. Sukela awa papa. Zonga sima parquet gas. Merci aya. Soki to kiti kuna toke kodinda. Tokangami. Na pasteur te akanda toki torfelina. Yo taba na bitiki. Papa yako fongo. Papa chauffeur. Allez mbete papa. Mais moi, je me dis, le pasteur était à Kanda la première fois. Il m'a revisité l'orphelin. Pourquoi journée Pasteur Malembe. Hein? Ozobeba qui était né ozobeba. Papa. Azobeba. Tika na beba pona bana bitike. Ezana bato beleba eka kotala bana bitike lokola fier. Lolendo. Elambe beba yete. Pona bana bitike papa pesa na bitike. To bakisa oyo. Teko bakisa wana teko. Mais boye mabete kilo tika basimisa. Tika papa na keta na bana bitike. Bosu na wa. Oyo. Oye kotala bana bitike. Amen. Olati ba peste. Elambe beba te. Amen. Mama. Bon femme ma kilo boye. Femme ma papa ndi ba omona etaza pour ba orpheline. Nzela oli kamni. Nzelo esalamaki érosion munene. Lelo biso na mama orphelin. Tozobongisa oka malembe nde nzelo ezobonga. Yango na papa nde boye kotala bana bitike boye eza malamu. Ya mabete babitoka boya bosula biso na baba mbano bakufela batata na bamama. Lokola bosai boye eza bapapa. Mama, ozobetele lisolo amemi kilo tokena. Nabetele lisolo po amemi kilo wana kitanda na mapeka. Ndamu na buketu. Nazana kilo. Mais mama bongo papa. Nazana kilo. Ok pa mama kilo ne ceci. Oya.
C'est bon, c'est bon. Maintenant, ça va. Bonjour, Yaya, ça va? Ouais, bonjour. Allez. Dis-moi pas comme ça. Yati. Oh, ça va? Ça va? Ça fait, papa. Allez. Ça va? Ezoya. Ok, toi. Hey, où est le maté? Nake no changa moko na mutu. Ça va, oui. Allez. Ça va? Oh ma camoué. Kota papa. Kota papa, kota. Amen, hein? Amen. Adoye, orphelinat, ami band. Y'a mode, hein? Vous avez l'accès expérience. Maman, ça n'a pas de s'avancer, vous n'avez pas de binaka. Mon père! Bibi! Continuez. Bibi et tous les enfants forment la famille. Mon papa était ami, c'est ce qui nous a appris Allez. à jouer la guitare. Maman. À jouer la guitare. Mon père! Bibi, ma mère, Bibi et tous les enfants forment la famille. Mon papa était ami, c'est ce qui nous a appris À jouer la guitare. À jouer la guitare. Mettez ma photo. Voilà. Merci beaucoup. Baba On s'appelle Lango. Mon père. Bibi, ma mère, Bibi et tous les enfants forment la famille. Mon papa était ami, c'est ce qui nous a appris à jouer la guitare. Eh bien voilà, mesdames, messieurs, chers internautes, amis de Kilongo TV, nous voici arrivés à l'orphelinat à Miban. On est donc venu là avec l'homme de Dieu. Vous voyez, les enfants sont très nombreux. H-H-A! Voilà. Ça fait du bien. J'étais ici hier, aujourd'hui je suis venu, je ne suis pas venu seul. On est venu avec l'homme de Dieu. Il est là à côté. Lui, c'est le pasteur Lité Akanda. Avec lui, nous allons parler avec vous pendant quelques minutes. Il s'appelle pasteur Lité Akanda. Pasteur Lité Akanda. Pasteur Lité Akanda. On est venu avec lui ici. Il est venu vous rendre visite. Voilà pourquoi il vous a apporté les paix que vous avez vu là. Nous allons procéder à la remise symbolique avec lui. Pasteur, s'il te plaît, au cause du carton, on a un carton, nous avons remise symbolique. Pasteur, il était à Kandé, il était à Banani. Ba orphelin. Voilà. Torbenga mwana moko. Yo la lambate, yo la lambate. Yo yaka. Yo la yo nini? Obi yo sa nini? Ete yambatika. Olati nini? Yambachuka. Obi olati nini? Yambachuka.
Non, Mathieu, on l'a dit nini? Masika. C'est bien, voilà. Pasteur était à Kanda sa remise symbolique. Alors, puis, il y a un robe. Yaka. Allez, poussana. Igor, ça va une photo et ça va bien. Allez, remise symbolique au Pessipa Naye. On dit quoi? Merci papa Ravi Mavinga Nzamba Pambola ya bakisela oyezangi. Merci. Merci papa pasteur Mite ya Kanda Nzamba Pambola yo abakisela oyezangi. Merci. Merci beaucoup pasteur Okozo Asata sucre ou bien huile. Zelana malembe. Malembe. Voilà, moi na mbali turo. Ye. Igor, baluka boye mona kuna. Allez, Zoa. Merci papa Lite ya Kanda Nzamba Pambola yo abakisela yo oyezangi. Apesa yo pembongo na fondation Rabi Mavinga. Merci beaucoup. Voilà, ça fait du bien comme ça. Tobeti maboko. Bomoni, pasteur te akanda elibiso. Elibiso nini? Moko aloba. Vous sepeli. C'est vous sepeli beta maboko. Voilà, ça fait du bien comme ça. Maman Maria Zate, sikoyo, pasteur te akanda pe aloba te, hein? Pasteur te akanda aloba. Toyo kaye, hein? Allez, passe comme ça. Poussin. Bolimbo yo to bo kaide. So boy want to kena biso, hein? Aloba. Bolinga aloba. OK, mais ya pas pour la talibine, pasteur te akanda malubombo ka. Merci beaucoup bana. Naye kotala bino pamba te parce que Bible ezoloba na biso esengeli to sunga to soutenir bana bitike. Ko sunga bana bitike to pe ko sunga ba orphelin ba orphelina boye eza lokola ozo sunga nzambe. Yo nani okende ko sunga nzambe nzambe ba sunga kayete. Tozolona pona lobi na livre ya souvenir nzambe akanisela biso bino nyonso awa botosa maloba ya nzambe maloba ya nzambe yango botosa po bible ezoloba kobanga nzambe ezebandeli ya mayele botosa baencadrer o baza koencadre bino o baza lokola bamama na bino o baza lokola bapapa na bino botosa bango makasi po soki botosi bango nzambe akopambola bino nakobakisa boye nzela ya kelasi bozoyoka ngai nzela ya kelasi eza na bana ebele bazoluka batangisa bango bakota kelasi batakotangisa bango baza te ntango bazotangisa bino esengeli bozala respect na baboto bazotangisa bino libondeli mpe mpo na bango ntango nyonso bozoyoka ngai nalinga mwana teti te mama soki mwana moko aza teti abolakisa nga na papole na minute oyo teti na boyi tozoyokana nalingi mwana teti te mpo nga nabetaka makasi napapolaka na kweyisi kuna teti nalingi te botosa bamikolo botosa baboti biso mpe tokozanga te koleka soki nzambe apamboli biso wana nde napapolaka bien na mokili bana ndenge boza boye biso baboti tozolakisa bino nzela mibale ya nzambe na ya klasi toyokani oyo akoboya klasi faso na kopapolela ye akolapa soki balobi kende kelasi papa aza mwana moke aboya klasi mpo nani po eza nzela malamu bazolakisa ye baencadrer boyoka ngai soki mwana moko aboyi klasi abobenga ngai ntango na kokoma na kopapola ye papa ochaki awa mpo nani toyokani yembelanga nzembo wana oyo akitele zela tokoyemba monsieur bwana question bolingo tuna pastel te akanda erango oyo nani akotuna question nanga loba nanga tuna question pastel te akanda yo tabino lelo amemi mino biloko sepele to bosepele te ale nanga loba nanga tuna ye likambo
Roya lobai déjà. Ezate hein? To yemba na biso to bina na biso. Aibo yembela eh. Agotika. Loba numéro na papa. Numéro eza plus 243 89 komaka plus 243 comment na papier noki salamba comment noki na siligate plus 243 zongisaka na sima na ngai loba plus 243 89 78 30 729 bandela na mungongo makasi tombola loboko likolo tombola boy tombola plus 243 89 78 30 729 tangu nyonso kobenga ngai okozwa nga moko mwasi te nga moko obengi ozwi nga moko nzoto na nga mobimba okoyamba mwasi te mpo naza mpe na mwasi te Bongo se ba bipe yo. soko bipe nga façon na kopapolela yo okolapa benganga mbala moko tosolola oloba posa motema na yo. C'est bon, c'est le pasteur te akanda, pasteur te akanda avant yemba bolo bana bo moins pasteur limno biloko. Yo lobaki. Comment on a? Divin, pasteur limno biloko obini. Hello, okay. Ebine lobate. Nanya loba. Yo comment on a? Pasteur limno biloko obini. Merci, papa, qui était à Kanda. Merci, pasteur T. Akanda. Nzamba Pamla, Baxele Bele à Koleka. Au nom de Jésus, Amen. Comment on a? Daïda. Pasteur T. Akanda au terme lobini. Merci, pasteur Lité Akanda. Nzamba Pambola, Abaxela, Oezangi. Biloko, Papa Rabi Bayaki Lobi, Bino. Boye sous kotala biso nzamba pambola bino abaxela bino ebele abaxela bino oezangi. Merci. Merci beaucoup. Eh bien bana je crois que ba sepeli tonito ki na biso na bosani babombo. Ah babombo ezali. Na yela ki bana babombo. Babina nani to pesa babombo mbamo. Na simba babombo to bini après na. OK. Ya Igor oya na babombo. Mon père. Gigi. Beta maboko. Pasteur bon oyeli bana babombo ngolo bana babombo. Ah. Papa Rabi. Tangu nazoninga nakabola bana babombo. Maya misu etangi ngai. Bombo ozomona Papa Rabi zelana bimisa moko pesa l'exemple. Yoka exemple à bombo. Fiston Bassène de FB International agence assure. Na bana ko sala inani. Posa kolia bombo. Mais nalia ka bombo te pombo ngako somba. Dis pas ça. Yoka papa. Tangu nazopesa bana bombo epi ndenge na moni yango ebele boye papa. Na se souvenir. Wana bo benga bombo ko Jacques. Bombo to bana benga bombo a siffler. Osilisi kolia bombo bani ko beta si siffler. Papa Rabi ma misu etangi ngai. Ngai bombo oyo papa na ngai baboti na nga babane ko sombela ngango une fois na année. Na ndenge ni. Soki na zui na classe. Pe soki na zui ba point ya likolo.
wana basombeli nga bombo Aujourd'hui, 50 quelque, bakosombela ngai te papa Rabi na leli ntango nasimbi bombo problème te. tika nalia ata na kimokolo Mais okabulela bana yango namemeli nde bana oyo nga mpe nazwi te papa Rabi nakabulela bana akabulela bana basalaka ndenge ni papa na bana opesi mwana par exemple voilà. Obi nini? Nati. Obi nini? Nati papa Rabi. Mama bango aye. Yoka ne ba sepela. Mama Maria aye. Wapi mwana no. Wosela na yamba mama. Wosela na yamba mama. Merci, nzamba mwana yo. Mama. Zamba pambolo kuna msala munene. Pesa pe mama bombo. Mama. Oh, Marie. Bozo moko so eko zo sister. Etika ba kabulela bino. Bongo Parabi. Nani asije? Eh bien là, Pasteur Takanda zo kabulela bana ba bombo ça moi bien. Merci mingi Père Dominique Ekele mwana Musagata. Merci mingi Papa Duval Kasongo. Merci fils Kinkela. Et merci Angèle Kinkela. Merci mingi Élisée Walesa. Merci na bandeko la soutenaka Fondation Rabi Mavinga. Merci mingi mama ni mama anapewa nema. Merci. Oh tika bango ba kabulela bango. Maman Marie, sois. Merci biso tokei siko to sambela na pastel te akanda bongo toke na biso to sambeli bosika na olia bombo to sambela Kanga misu loba landanga na libondeli yawe nzambe na bomoi tango na maboko na yo papa lite ya kanda aye kotala biso azalaka na susi na biso kasi makoki ezalaka te nzambe apamboli ye lelo yango akanisi biso na nzela ya mama Olive Lembe mama Olive Lembe mama bana ebele mosungi monene mama Olive Lembe boboto eza lolenge na yo kosalisa bato eza bitidi na yo koyokela bato mawe eza comportement na yo nzambe apambola mama Olive na nzela mama Olive yango pasteur lite ya kanda akanisi biso pe nzambe alola bomba mama Olive mema ye musika pesa ye mikolo ebele mama Olive Lembe mama bana ebele mama aza likabo na kombo na Yesu Kristu amen.
Amen. Betela Nzambe maboko. Voilà, merci beaucoup. Tu as goûté à Bino Biso Kena Biso. Allez, Botika Malambayo. Pastel Te Akanda Kebayo. Yera biso mamo live awa aya kotala biso koyokaka pasi ntango ya atalaka kaka bato mosusu biso awa na periferike akimbanseke na nakoma te epesa biso pasi makasi tolandaka ye aza mama boboto aya kotala bofele oyo baza 50 ngai moko kaka grâce na ndenge bino kozoya nde bango bazovi. Et bomoni touti orphelinat amibandi na Kimbantseke elongo na mosana Nzambe Pastel Te Akanda alingaka papola bana ba orphelin et mwana orphelin sika nini opesaki na vie. Papa napesaka mwana ya orphelin place moko okoimagine te na mokili kozanga tata kozanga mama eza risque ya vie ya motu eza nabiteke eza chance eza risque po biso toza na mboka oyo kobokola mwana batebele bazoloba charge ya mwana charge ya batterie eleki ya charge ya mwana na ya batterie ekokani te c'est-à-dire papa ngai nanu naza awa ngai ndeko na mobali na botama papa aza en vie mama aza en vie passion na vivra okozwa ta idée te bongo siko mwana tozobenga mwana etike orphelin mwana wanshia na chiluba aza na papa te aza na mama te papa na tiaka ina place oyo ya passion eleki bapasi nyonso na mokili. Est-ce pasteur yo yeba na bitike bazobina bino pe yo pa ndiko bina lukitu neti e danser awera papa wana eza ambiance ya moto akwei na velo tozosala eloko wana pour que tomibosa na oyo toza pamba te soki tokanisi oyo tozali mai ya miso etangaka biso yango monaka tokreaka ata na mwa dansi ndenge bana babandi kobina nalobi te nalongola pasi papa rabinga nalobaka boye pardon limbisanga totelema moke nalobaka boye papa soko ningo yoka pasi ya mwana oyo orphelin to pe orpheline toloba kaka mwana akufeli papa na mama mwana etike to pe mwana babwaka na nzela soko ningo yoka pasi na ye malamu papa rabi kotala nanu te mizongisa tangu nazalaki mwana muke pamba te mwana muke azalaka inconscient ngana chaka mwana muke na place ya mbwa na chaka mwana muke na place ya nyama pamba te mbwa exemple na pesaka aye place malaka la kezali bobengani akimi mbango minita kotanga bokoya komona aye kozongeza lolenge moko mwana azali ndoko mona bana mike babundi baboti na bango babundi bitumba po bana mwana moko abeti mwana ya muninga baboti babundi meko bundo baboti babundi minita kotanga baboti batikali na so poko mona bana wana minita kotanga bazongani ensemble bayokani baboti botikali na soni moboti ya soni impolia moboti baboti andengo na wana kosala nako papola moboti ya modeli wana papa mais akoteli mwana te akoteli mwana na buzoba bana siko bayokani te bana babundo kabuli esili bate ya kabango okoko kabola bango pe na loyenge te soko moni mwana babeti ye place azalaki aye kolela mama yebis avoti yebise zonga kende ko zongi seloko babeti aka bunda lisu wazwa makasi po akola mbala sima yaka kolela lela pamba te so mwana zongi na ete no mwana soki azongi te papa mwana oyo ngana kokangi na makasi na memie kuna na che bango bitumba. C'est bon, pasteur, tu as quand même na kati kuna ubandi makambo ya prière, mais prière est un peu compliqué. Neti maman livre lembe, maman ni mama, prière andenge nini wana. Papa na pambola lisusu mama. Maman livre. Na yebite na loba nini pona mama boye. Mama o na yebite na loba nini pona ye. Nazozanga na maloba papa Rabi. Eloko etindi ngai natanga kombwa mama pamba te
tangu namonaka bato bazoya kotala bana bitike bazotika masangu bazotika loso bazotika safo bazotika sukali nayebisaka nzambe ngabi nzambe bananga na botama action de grâce ya bana etike nanu nasala te mbala liboso banana botama papa nazalaka nango te ndeko na ngai nakozwa wapi lupangu nanu nasombi te mutuka nanu nasombi te mbongo malonga ezate bongo na kwa kotala bana bitike na kozwa wapi yango memaki saki na mutu yo moko papa na lobaki mbala na ngai liboso fona mema basaki nyonso na mutu. Ça c'est très bien. Okolo bani pa maman livre lemba olanda. Na silisi na nuti mbala moko kokolo bani pa maman livre azolanda yo. Obebisaka motema na nga makasi papa. Pona minitage ba osanga singeto ki masimango. Merci. Eloko etini nga na ya kotala bana etike. Mama bengisaki ngai. Tangu na komi pa ya mama lokola boboto eza lolenge na ye mama livre lembe ko salisa bato eza habitude na ye ko yokela bato maweza comportement na ye. Apesa ki ngape mwa transport na saki na epe ya bo mama na saki na epe ya bo mama to pe na kati ya kitunga na ya bo mama manka na kati ezate manke ezate papa apesi nga transport mais atikali na manka te. OK apesi nga transport atikali na manka te na lobi te na se souvenir na bana bitike na kanisela pe ba orphelin ndo moni papa atako ya mingi ezate lipamboli na nga nazopambola kaka mama Olive Lembe mama bani bele mama azali kabo pona mboka na ngai Congo tikete yawe nzambe papa tata na ngai likolo apambola yo abakiselo mikolo ebele yango wana na pamboli mama na ngai Olive Lembe. C'est bon, merci beaucoup. Comme na biso asuka na biso lelo mama Olive Lembe merci pa na yo merci pa mama asungaka bandeko Barcelone pe félicitations to Barcelone abalaki mais makambo mbongo pe alobaki atiki ne omoni yo tika na soni mbongo oya Caleb. Oui. Atikali na soni te. Yo ndo tika na soni po ngana ko tikala na soni te po mbongo tango a récupérer mbongo pa Caleb nde yango to organiser mariage na ye omonaki ngate na salle de fête. Oui et ça le bien et ça ninga bien makasi azongi mbongo yango to préparer les libale leki kitoko makasi. C'est très bien pe na ninga kina bakisa papa Rabi to ye ko tala bana mwana aboko makate ke mwana baboko la kaye landa liloba oyo mwana aboko makate kasi mwana baboko la kaye lokola mwana baboko la kaye mosali na nzambe évangéliste mosali na nzambe prophète mosali na nzambe pasteur lelo soki bane bele bazana babalabala eza basali na nzambe ba collègue basali nini basali na nzambe yo atakaka basali na nzambe ki muyibi bamemi na mboka évangéliste oteyi malonga te osali kutu eloko te yo pe bapesa yo bakabuli mabota ndeni bakabuli bango papa kokanga bana bandoki kotia bana bama ya bushi na mitu bakabuli ba famille bana bakomi na balabala papa epai mama epai bana epai biloko bongo esa kitoko siko ngana bana konyoka mapona ba ofele eloko na kopapolela nde batu pena bebe yango wana boniko ekomi nini yango papa nga makambo esukisa nga motema limbisa siko yango fondo mba penzembo inosbi oui papa inosbi mwana yaze ya nzambe ya papa inspiration na yebite place ici pasteur baza nzambe ozoboya bango inosbi ndo mosala ya nzambe oyo yaze ya nzambe azate mosala nzambe oyo yaze ya nzambe ezanga imoko ozomona innocent félicitation mwana mayele oteyi malonga te osali eloko te yo pe bapesa yo ozomona tokopesa ye nini ozo comprendre na danse au mwana zobina chik papa innocent aza nzambe nzamba pambola mwana. Merci beaucoup, on est pratiquement à la fin de cet entretien. Merci à Coco Demaké derrière la caméra. On se retrouve dans très prochainement. Quelques dédicaces yana maman Olive solo bagi. Oui, des fils Masevo Masevo des fils te wana jeune millionnaire. Tour du monde, appellation bien contrôlée na kati à Londres, des fils Masevo des fils, tour du monde, appellation bien contrôlée na kati à Londres. Dieu donné mouya na Italie, tata pambola yo, moutoua mbongo ebele. Patrick de Panam. Boyimbo papa na China.
boyimbo Patrick de Panama boyimbo papa na China Bo Rodrigue Moke mwana Irlande ya solo groupe chrétien Gloria Band Mardoché Wambanda Mardoché Wambanda bano bazo soutenir ngai tata pambola ye. Merci beaucoup, merci Igor Silou, merci Coco Dema, merci à vous tous. Regan, joyeux anniversaire énorme Mukalenge. Yep, c'est non joyeux anniversaire. Nani Mukalenga? Énorme Mukalenge. Énorme Mukalenge. Mbotama elamu. Nalobaka boy. Dati ya kufa toyebaka yango te. Kasi ya mbotama lokola toyebaka ngo biso moko toza vivant. Esengelaka to fete pe to célébrer yango. Mbotama elamu mwana na biso. Tata bomba yo abakisela mikolo ebele. Lelo nga moko na autorisé yo mele loko nyonso wana ngo posa. Tata pambola yo. Allez, merci beaucoup. On se retrouve dans très prochainement Kilongo TV. Merci. Koinda botuninga te bana poto site ya sikeye Kilongo TV Kilongo TV Boss abonné ebele Kikaka leri nyonso kikaka mopepa sika tolima mopepa kala te mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV oh Kilongo TV zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka baviko le kabatunyaso Kilongo TV bisous bye.